Seigneur. Idipeni Mandela Papa Océan Olivier aza moko ya artiste et comédien bolinga mingi yango lelo CNCV tozo proposer bino portrait na ye abotami na papa Kashama Pena mama Betty Munanga né à Lodja le 5 décembre d'une certaine année. Papa Océan azali originaire de Nganda Chika lelo tozo proposer bino portrait na ye boyeba ke papa Océan azali célibataire mais azali na mwana moko. Salut très chers internautes, vous avez béni de partout dans le monde pour nous à travers ce NOCP. Abonnez, vous avez béni pour nous vous s'abonner massivement parce que tout ça est toujours comme ça pour ces PC bino mbote bana kin bana Congo mobimba RDC mobimba bana Poto bana Amérique bana France Belgique, vous avez à travers émission les portraits des artistes, portrait aux artistes, artistes et musiciens, artistes comédiens, peintres, journalistes, politiciens, tout le monde connaissait mon portrait. Nani na biso na tranche classique auto mais na kati CL civilelo aussi la bonne papa Océan par rapport à vie naie par rapport à monde naie théâtre ni niveau même pour ça pour Océan kota na monde au théâtre lelo oyo aye kokuta na mbeba okuta nango oya avesa zo na musala oyo kaka théâtre mais grâce à Nzambe nde lelo monde sur papa Océan azongi sur la scène malgré continuer toujours na kiné naie mais à des gens en forme et selon eux parce qu'il y a mis bien à bongo maître nous avons fait des gens beauté. Bonjour papa. Bonjour maman. Santé ça bien peine. Tout le monde bien vu parce que le beau qu'on dirait ils attaquent le beau que zara etikaliga le boko lokolo etikali na lokolo pe etikali ka moi muke kaka quoi mais nazala nga bien naza po ba ben nga fo na lobaka naza bien faut nazala bien kitoko Océan lelo oyo toujours faire découvrir des communes parce que les artistes moko des communes balanda ko ana Congo et bana boka pe balanda kao même tous pe papa Océan mieux même tous pe bika asala ka théâtre même tous pe bisika bimelate même tous ba yebite elo nini et c'est là que papa Océan à côté de monde théâtre alors le lobiso to bito sur le nom muké malgré la mon muké en bref expliquer biso par rapport à nini au sentiment ça théâtre na théâtre na salango ya liboso nanu et pas noko na biso sango donc akufa déjà akufa donc aza leki ya mama na biso mama nanga donc yem tazaki ko pesa nga sentiment wana ya ko sala théâtre po moko ayebisa po na solo mo boye ayebisa nga bike non tango bazali bana mikie ye na noko na biso mususu bakanga camarade na bango na OEC donc na babutu donc allez là mais avanda titongo baye bakangele na OEC donc ezaki pona bango ezaki comédie kaka donc nga déjà na zwaki makila wana ya kosala théâtre banoko bazaki déjà na makila wana quoi banoko bazaki na makila na mais yo na pesa noko mtapesa sentiment to ozaki pe kotala ba artiste nde to ba artiste so zaki na TV na otala artiste mo boye yango pesa ki envie ça bon nazaki déjà na makila wana mais kosala théâtre tangu bapesa kinga idée wana kosala théâtre na bando linga mingi na bando ya bande ko linga théâtre ya nani ya vena biso akufa vena biso lokuli donc ce qui ga na yoki voix na ye donc e bando pesa nga esengo
donc na bando jouer na bande pe na tikala ko jouer siko na bazo nazo imikeye après ti tikali pe ka bongo Quand style na yeto na jouaka na style na wana na jouaka na style na wana mais style pena ezai pa nanga yanga moko yanga moko kaka nga moko nga omoni na banda ko jouer papa moko aza na vie moko ya bien moni papa moko aza na vie ya bien donc na lata te o alati pantalon soki pasuka o te na lata toujours bien nga na ba pièce musu ya kala wana na joie na 3 pièces 3 pièces pena donc ya bien donc moni donc baloba o keso po ekomi lelo ekomi ba komo jouer te na banda bongo toko bana émission na biso plus de 20 ans de carrière déjà depuis bandi ezaki na nini 1993 nde na bandi nani ko pa na ba quartier pa ya Kabwenga tatu Kabwenga rigo professionnel après toye Sukisa donc Sukisa zaki siko groupe nanga donc vice-président zaki noko nanga ngande président donc secrétaire Michel Lukoki donc moni donc zaki Sukisa wana tozaki na ba Christian Soso Libata Papi Kader Mori garçon mo boye tango dans Mori Ange papa papa na oyo jeune ko azaki jeune mais azaki makamoko makasi nani kombo échappé portugais na ya Muswahili boye Muswahili donc kombo échappé donc nazaki donc ngande mtu fondateur pe président ya groupe Sukisa ya papa Lufwa. À l'époque, on m'appelait Papa Lufwa. Papa Lufwa, comme on a dit, comme on a vraiment boté langai, ezali Lufu Badipeni. Na comme on a po koko na ngamutu azaki asinomaki nga. Après quand on a yesko l'air na ba âge l'équipe na yo lo bakeno, il faut na koma Mandela Badipeni kombo ya famille siko te kombo nanga Mandela Badipeni donc ndoi nanga papi na pesie bambote papi Mandela aza en Afrique du Sud donc tozaki na biso bien na bato famille nanga pe baza donc c'est un portrait na yo biso c'est elle aussi vite ba ki to salo surprise moko to kitaki quand même na quartier na bino place yo kolela vraiment pas au passa vraiment ta na yo mobimba to kitai na quartier avant to ya ozoyo to kitai na quartier na to tambusaki vraiment micro si na ndako vraiment kolela wana to kitai ti wana to sola quand même na ba quartier ba pesa pe ba témoignage na o to sala ka bemission mo boy to vandi na on a plateau ti suka to vandi na plateau ti suka ce que to bito changer système to kitaki déjà na quartier na yo va to ya pa na yo awa to kitaki na quartier na o to solo quand même na ba quartier ba pesa ba témoignage na yo na ya malamu na ya mabe surtout makambe belé ba lobi ezaki fo muto ya na quartier na bino donc yozaki donc babi yozalaki osenga bato ambonga ba mabonza pasteur za faux pasteur ozaki na ba makambo mabe trop pas poser donc tokita na quartier na bino grâce à caméraman ngai tozwa bilili oyo bongo to se retrouver juste après merci.
voilà, tozolinga tozwa moko ya bamama ya quartier tosola na ye par rapport ya papa Océan tosola na ye nayebi mama moko tomoni déjà awa mama bonjour ngoyo solinga avakota na caméra mbote yaya toza malamu tomoni bino na quartier na biso sika papa Océan kolela awa eza vraiment place papa Océan kolela azaki na noko na ye pasango yende lobo akolo lopango mama bango akufaki mama bango akufi bo papa sango ake kozwa papa Océan aye kokolela awa Seigneur. Voilà, merci. Nous avons toujours dans le quartier à papa Océan, la mon peu ma mère au nièce, il y a Wendy. Tout cela n'a pas encore par rapport à l'artiste papa Océan. Mbote maman. Mbote maman nangai. Pourquoi ba comme? Ngai comme na mama ou na Marie-Thérèse. Thérèse la sur ko papa Océan na bien banda bo mwana na ye kokola na ye na ndenge ayo koma boye na ye bien makasi. Le est bien makasi mais le bamo est bien pour naï parce que les gens commencent à quand même fierté na bino ba maman. Bon en tout cas pour nangai nazo senga na donc pour Océan vraiment maman nangai eza malamu po banda mwana abandi musala na ye azaki na mwana mukie akoli na quartier oyo toyebi mwana oyo toyebi na mabe moko te antoa toyebeli donc na ndenga bien soki kaka kiti na quartier ya utaki mama na ngai mutu nyonso tu aozana esengwa mwana oyo po asa mwana moko akoli na discipline moko donc mama no sala mama papa za papa ya za yaya antoa to moni na mabete ndenge za bana mtuso akola na quartier aza impoli bende na tuka pona mwana vraiment te vraiment mais ata lelo nde to mona mwana nda komi boye mama eza passe mingi na motema po to yebelaki boye te vraiment eza passe mais nzambe kaka doka sunga mwana oyo po vraiment passe mama na ya kufi atike na maboko na biso boye lelo fallait mwana oyo atele masala pe ba bien to mona malgré mais maman eza passe ka pona koloba donc na koloba ka pona répondre pona monyo ndenge yo tuna ngai yango ya kaka na na répondre pona Océan vraiment asa mwana biso quartier lubwa ko zo mona oyo mwana biso bana bo mwana azo na kola na ndenge akomi boye donc en tout cas na yebena mabete na yebena mabe moko te mama nanga mutu akoloba ke Océan bo en tout cas vraiment te ngwana boye yango peza na boye yango na boye yango mama nanga boye c'est que ça boye bien mama yango na otoyebi so te mama na ngai mwana oyo akoli na kati ya wenze oyo mama na ngai kaka na ndenge asala ba vantique ne wana akoya na baninga na ye ba misho otoyebi komona ye azosala ba je azosala mo Thompson mo ndunda mo matembele akeya alambi ale kokola ne yango wana akoli na moyibi te ubia kikulu na asimba mbele ube nini non mwana moko malamu ndo moni ndenge wana vraiment en tout cas na sepeli ndenge doko yiko tuna kokola mwana naza bien akoli kitoko makasi Mbote mingi mama kombo na mama Charlotte ngana koloba boye pona Océan ndenge azali wana mwana biso akoli na kata quartier oyo soki matanga ezali akoanime na muninga na ye mususu bazalaki na ye kombo na ye ezalaki porkai do bana mibale wana soki bazali esika do na matanga bokolala te akoanime bino mpenza mpe bosepeli yango tozali kosepela na ye mingi ti lelo tosepelaka na ye mingi bon nakoki koloba nzambe asunga ye na nyonso oyo asasalaki liboso asala lisusu ya ebele kitoko kolekwa azosala siko kolekwa asalaki liboso bon azalaki mingi soki aye na wenze moni nde tovandaka bolia mosusu booteka te okomona ka asutukisi bino alleluya bino le bosutuka bamisu babi amen omona ye abandi koseka alobi avana te ya bino bopesa nanu bambongo sikoyo tobandi koseka yo te nanu te opesa bambongo topesa bambongo ndenge nini bandako te omona bandi koseka bo bandi okongola asimbi kitunga abandi koyemba nzembo ale biso tobandi oseka ye
tobi a tiko déranger biso ndenge wana nzembo na oyeba susu nzambe kaka pambola ye mosala neke liboso mpo na nsina na nda mpe théâtre na ye na télévision oyo bakangaka ye soki na mokonzi moko abombi boye basumba na limete abombi na nsima boye sikoyo balobi pesa yo lakisa eloko bombi aboyi kolakisa lakisa eloko bombi ntango abwaki kaka bandi mbangu mokonzi aya kotala boye ye esi akimi akei bandaki kosekisa biso malamu mingi nzambe apambola yakende liboso tokutani na ndeko ya famille te bandeko ya famille bazalaki te tolingai mpe tozwaka membre moko ya famille dommage mpona biso tokutani na ndeko ya famille te mai toyebi ke o bayebisi biso bandeko ya famille bazala na gombe naza bazala na gombe donc mama noko na nga ntango akufi na kala mingi te awa ntango nga na longo na ye na point noir nde nakundi ye donc akufi ntango ateki lupangu wana ezalaki ya ngai na noko na nga na ye mpe mama na nga ye sikoyo ateka lupangu akenda kovanda na kisenso nayebaka mpe te moko kader abenga ovie yaka nanu awa na Kinshasa mpo eza bateki lupangu na ye naluki oncle me namona ye te na ye omona ye akomi ebembe nakunda akomi ebembe na Kasangulu nde nakutaka ebembe na ye donc moto akokunda ye azalaki te nga moko kaka donc akundi ye bon sikoyo noko na nga wana mwasi na ye kashika azalaki kovanda na noko na nga bazalaki na bana na bango mais bazaka na lubwaku awa na lubwaku mpo quartier wana tobenga yango lubwaku bavandaka kuna na lubwaku mais na makambo elekaki makambo ya mabe ebele yango natika mpe bango mpe donc bavanda na kimia na bango nga mpe navanda na kimia. Papa Océan wana eza makambo na bino ya famille na bino alors Papa Océan tomoni trop bato ezalaka kader bokola kader leki na nga aza leki na nga donc aza leki na nga et puis avant mpo bato nyonso oyo bazalaki na bato nyonso oyo baye komona kader azopesa esengo na bango wana nyonso donc nga mutu bayebanaka na nga me bato nakolobela oni soki lelo bayebi kader bayeba ye mpo na yo bon grâce na nga donc Ginola Serge wa sai nano aza patron na biso na vie privée na yo mais avant tokota na vie privée na yo accident oyo okutana nango ya AVC ntango nakite na quartier na bino en tout cas bato balelaki mingi tozwa mpe réaction ya bato par rapport ya accident ekomelaki Papa Océan parce que mingi bazalaki surpris ya komona ke Papa Océan asala AVC une année passée bayebaki te bayebamaka mikolo en tout cas elelesaki bamama mingi na quartier. Mwana na ngai akoli na moni na miso ndenge asekisaka biso na yoko mwana ndenge akomi boye likolo ya succès babebisi ye boye mwana oyo asekisaka toyebi mwana azalaka na likambo na moto ayebi kaka kosekisa bato oyo eza mosala na ye akoli nango banda bomwana baye kobebisa ye na boelenge na ye vi na ye ebebi kaka boye oyo akomwana akoseka ye akomwana lokola azalaki boye nzoka ya briska boye pesanga pasi na motema ndenge na mwana oyo motama misu nde ezosopana na moi loba maloba na esili te loba mpona lupa loba azoloba mpona mwana na ngai pasi na motema mpona otalanga nde bomonanga boye te na soki
Voilà, vraiment, la vie qui a image choqué, cœur sensible quand il est au baka. Alors, papa, c'est après, à part AVC, choc ni sous, au yezoa, na musane, vraiment résonnant, au tilelo, et ça la robe m'a passé, au regrettar un choc net. Neti choc ya nani tozalaka excusez-moi tozalaka na production moko boye kuna na Point Noir biso ozalaki na Kinshasa donc lokola déjà biso tozalaki déjà bato ya Point Noir tobanda okende lorsque toya babandi tuna biso bani passeport bon série wana biso ozali na passeport te biso pe na théâtre tozali na passeport te donc
papa océan loka ozana tendresse te boza ka boza na fiançailles to déjà ososala bapa oyo ezalaka ya ate ya coutume ya civile ekende te mais ya coutume oza marié to bovivaka toza marié te pardon toza marié te mais omoni déjà na libala soki déjà bosali 5 ans bokomi déjà bamarié mais biso tolanda wana te mais faut tolanda mpena logique ya makambo donc naza marié bon ngai mutu nazoloba ba émission nyonso nasala na internet na adressaka message oyo tendresse aza mwasi na nga nasalaki ye mabe lisusu mpe lisusu ke eyebake nasalaki mabe yango foka naloba ngo ati naloba kaka naloba isi nasambwa nga kuna sambwa nasi nasambwa mabe nasambwa donc mabe oyo nasala ye eza ke tendresse azalaki na trompaki ye donc mwana mwasi moko boye aza lokola ndoki aza lokola so diabulu nayebaka te tobandaki kaka kokomana na ye na bamessage kaka tokomana kaka na bamessage ti nga mpe naye kokota na bolingo na ye ye sikoyo abandaki koyebisanga oza bien oza kitoko oza bien donc opesaka nga babien moko yoza mtu AVC ndenge nini okende kokuwa ba émotion ko mato makasi yo osasu oza na droite pe okende na gauche to ozanga yo te ba kaposia donc nayeba ete ezaki on est démon donc on est démon ezaki démon nde mutu ezaki donc olatanga po ba jour wana pe susu tozaki bien na mwasi nanga donc po tendresse asalaka nyonso mpo na nga asalaka nyonso mpo na nga banda kobela tendresse asalaka nyonso mpo na nga donc sikoyo namoni ka jour yango wana baémotion moko donc émotion mpo na nga te émotion na ye émotion ya makambo tala mamu omoni makambo oyo nga namona
toke pe na systématique kuna toke pe donc madame sonné après yokat quand on a dame sonné après sili pe kope sili après toke sikoyo après deuxième jour nde sikoyo na ye obenga ye tobanda okutana na bar mo Soweto na Kitambo kuna nayebisi no makambo oyo namoni eza mabe en tout cas totika abi c'est bon faut totika na biso omoni esa bien te boye totika après tant totiki na abloqué nga pe ngi abloqué nga namona ke suna na ligne te ti le cas déjà mikolo le cas déjà ba 2 semaines na omoni a fungolinga bonjour nde comment bien nazaka bien te nazaka na AVC abi c'est bon bon nazana nga wana ezaka siko jour nini na butu tovandi na mbetu nga na tendresse ok azosolola na tendresse nga pe azosola pe nanga mama tika nayebisi mama tendresse ayebisi nga oyebi mwana mwasi moko boye awa mwana mwasi moko boye ngabi nayebi ete abia oyebi ete nayebi ete ba moko tendresse asiliki wana mama nabike pardon zela na betela yo ngamo na wando betela bite ko betela ngate obeke oyebi ete ti abi mbamo te mwasi wana donc asali soki makamni nayebaka te ti lelo tendresse akenda na ndako na bango na selembau azikaka soki na moto mokolo yango bakutani na tendresse ayebisi tendresse ke aza mobali na ye moko boye océan omoni siko po tendresse déjà ayebani nanga moni mais na makambo moko abien wana namonaka yango ezaka bien te ake naza mobali nanga océan toyokanaki na ye fo tobalana fo tendresse ntango naoyebisa tendresse pardon nayebi ye mais tosolola kaka rien mwana wana ye moko ake koyebisa makambo nyonso epa tendresse yango nde sikoyo tendresse sikoyo ayokaka makambo wana epesaka tendresse donc kanda moko kanda lelo wana azala na kanda bon nga mpe susu nasalaka tendresse mabe susu mpo tosalaka émission moko boye na Vincent nasili kaka mpo tendresse abanda opesanga kanda opesanga kanda donc tolekaka na rigo bino tendresse aza mwasi mabe aza na ye bien asalaka na ye misala nyonso bien bambongo makambo nyonso mais kobunda donc soki kaka na ye boye aolalisa nga te aoswanisa ngai donc aoswanisa nga makambo kobunda wana na AVC na nga donc esalaka mpe tendresse sikoyo ntango aye tendresse aye koyoka ngo asangisi wana azwi nyonso azwi sikoyo ale nde sikoyo nalandaka sikoyo atie makambo ya fille wana na makambo ya ndeko na bango oyo Richard akufaka donc alobi wa makambo nyonso asili kaka donc nasenga ye pardon mpe nazosenga ye pardon tendresse nasenga pardon mbala ebele esi nalembi ozaka mwasi nanga donc nayebi nasala yo mabe
nasala yo mabe na trisha yo en tout cas limbisa ngai pena limbisa ngai donc ngape kindumba ngo soki soki ya kisongi soki ya ndenge nini na yebaka te donc ya solo eza mbala na ngai ya suka mpo nasala makambo na osala lisusu te makambo wana nayebisa kasi na yo moni mutu aza na AVC donc makambo nasala wana donc nasali mpe bien. Merci papa Océan, vraiment to koma ke malembe na suka ya émission na biso papa Océan na ba témoignage kaka to na kité na quartier na bino ba yebisa biso ke obondo sa théâtre na Micho ka o to yebia ya Lisboy to Micho ya Lisboy te Micho Lukoki Micho Lukoki aza masa nanga aza pe leki nanga po ba masa ba siko biso pe dokutana ye na Micho yoka message matindeli yo Seigneur. Bonjour maman. Mala maman. Comment on a Micho Lukoki n'habite aux autres n'a propos à nani pour tu n'as pas na za babala. Ngana otuna tunyo soki oyebi Papa Océan. Bon, lelo mokili na kokola na benga Papa Océan. Ngana ye toza kwa mapasa
eza moi jante bonisa pona terme to kabona ti ba sous-vêtement o to le longa lata oyo lati oyo bon aza ma lipasa na ngai te meilleur ami te lipasa bonga français moi ya kate na moyo en tant qu'il passe à proposition quoi expliquer parce que le cas aux ali passe il vraiment on dirait faire tout ça vraiment tout que nous vraiment place mon tout vendre tout cela parce qu'on dirait c'est mieux que les cabatoniens mais le cas des autres na nzela tout mais kaka kusola quoi il s'abisso au quoi expliquer ça moi mkende pour ndenge bokole là parce que azali passe non ndenge bokole bon papa c'est vraiment ya koloba kobeta lisolo moninga ma bete to ya malamu tout cas ça tout le bon temps en vie et là on est à liboso ngaso na yebi ko lia le mwa muke fufu po na ye océan et là ko liboso alingaka alia mwa fufu na ya mezine ya olia et pour les dékoseka o ama be ya eno ma kase za kanda kanda vraiment eza na tsena ete te kanda mkusu te kanda mako silikeza na tsena ete donc o pesa li ke nga peut-être na quartier lelo na selon bat mususu po na ye ngape na sa théâtre na sa théâtre po na ye po ezaki souci tondo boya na ye baboti ye moko ngape baboti nga moko mais siko yesala ke eloko ya lingi nga bando linga ngote bon siko muninga tozaka ensemble no sani na sa théâtre po na ye te musana o mosala siko moyena na kuma policier donc déjà vous c'est manière au kangi biso nakokanga te po to na océan za mona kangeza te. Voilà, donc c'est ça, papa c'est un côté ça quand on a monde dans le théâtre, malgré Moussale Kabolibino, il y a dans le théâtre, il y a embrassé chemin, on après papa c'est na carte ça parce que tout le monde a tout ce qu'on ta carte ça, bon, mon azaki moibi, mon azaki kuluna, mon azaki boy, quand il passe, c'est le moment qu'il passe ça. Na loba, na décrit océan. Bon, et ça m'a bêté. Batola na isa mabete océan abotwa anoko kokola to koboko amanaye na mama papa azaki na mwa possibilité tozaki ozangelo côté ezale pas na ezale pas na tozaki za bato ozangelo mote mais via mutu kokola mutu mtaponi chemin na ye nde peut-être sali kelelo emsoko zanga to sali tout tozaki peut-être bana mo bazaki remarquable na quartier habillement kolia kolata comportement tout ya océan tozana ye à part biso ma blague ne tout ça ba blague azonga tout fait moment noto nume ko finga mutu to ko bitumba te yango te na yebi ma yango te na yebi te peut-être ndenge mikolo ninga zana kitambo emsuku na koma ko bunda to me na yebi yango te na yebi yango te wana ma wana ezana tsena ete biso na tsena biso na yebi te ko sexa batu to ko ya boye na quartier to empia kama to zongi pe na nefse na to lié pour na ko ça bon terme et so personne invitation matanga biso ba pesa biso invitation matanga otozi matanga na lemba il faut bozala kaka to futa no transport ye ndenga na biso na kindumba ngani l'accès kindumba te coach te ya bando za kindumba so ngi mwasi azobanga ngani na biso na kindumba ma kindumba te ko linga nde basi donc on a aussi ko négocier bongo ndete nous devons négocier pour coopérer kasi yango wana nde sikoyo donc yo mtu bana osololela etalaka papa c'est alignomi allez pas na bongo c'est terrain ndolo mais bongo c'est terrain pour aller dans la sens wala mais wana ba ndeko karto ko tuna na habiter pas nanga azana possibilité belé ya malamu to ezali belé mais mutu na mutema mais oko tuna 50 personnes même chose 2 personnes ba ko bitama bena 50 personnes binemi aye mais aza malamu akol malamu na carte te biso municipal na carte te to municipal tout te to municipal na carte to municipal na carte akoli bien que destin mutu mutaba ngo nzambe na ce théâtre mais to za bano to koli moi bien na carte. Voilà, merci océan ko landa image moi message moi bien par rapport ya musala nae o bozaki ko sabino balé yo embrasser yo ya tikala kaka na musala mo te. Bon, message a bien na loba. Ya akomi na noter. A continue akomi na noter. Auto na loba akomi na noter fois koma. Comme te ça la bien. Na ba photo mien na ko la bon. Tu vas tala za TV. Akomi na noter. Pona nga e bien petit na c'est en image va ba ke na loba kambo akomi na no. Océan na au comité. Papa, malade yango te mais koma nan. Toza fier na koma nan pas drapeau na sa carte koma nan baleki ba yebele ba bimie belé pona yo koma nan nzela kitoko
azonaki théâtre vrai non Olivier Mandela Badipeni. yo Micho Ya vie bando benga ya vie. ya vie quoi ni ya vie Olivier Teso mama so alingaki taba linga biso mingi. Abenga vie tikali so baleki bando benga ya vie le tikala bon. Mais so kombo mo nde wana bato ba moto notu ngono mingi Badipeni. Ya ba Kongo ba yebi Badipeni so le bindengeni. Wana merci beaucoup papa. Merci vraiment tout le monde peut maman. Tant au monde maman ebisa yeke bande kwa bazana susi kaka akoma na maladi faiblesse ni bo yango kaka te to pour yapone akoma. Na komita koma kaka poto soutenir tena musika me akoma nana. Na sepel makasi. Voilà, merci wana ezaki bongo Micho. Moi na suka na ipte olobani. Oyebi nalo na kanisa lisolo mo boye. Tozali ba mike na Micho na Baroki na ba Géry na ba De Gaulle nyonso tozali ba mike pena. Sikoyo jour moko boye mbule bandi ko beta makasi po quartier wana eza quartier ya kala po ekomi kitoko awa ezaki zamba ezaki terrain ya mimoza donc sikoyo nga nake toke sikoyo na nini toke na tozaki kosukola na mbula ba masa moko abi tokende kosukola na nini na ceinture vert kuna na ceinture vert ezaki ceinture vert eza nini ya bilanga ko ya mama butu na se kuna bakoma pe bandaku bakoma na ndaku mais toke siko toke mbula na bilamba te toke mbula ezobeta disengo wana tokiti tozo nager oh mbala moko boye mbula esili oui la mbula o esila rapena oui siko na moi mamo wasko batu bazaki po quartier zaki kuna na se mais po na ceinture vert wana ezaki zamba kwa tokomi nzambe asko tokende ndenge nini tozwi ba makasa ya langa totie moko na nsima totie moko liboso toye tobatama ntango toye obima na coin wana omoni coin wana esalami coin wana bandoki donc en tout cas merci papa c'est vraiment le lot au bandeko balandi va faire découvrir quand même va découvrir quand même mon petit cap papa c'est un cool parce que biso to ba ki photo kita le lot de journée mon bateau to confier quand kana yo to ba ki avant to zoyo faut notre kita non na quartier to sona ba to quartier et puis c'est ko kolela après to aussi c'est bon émission na yo merci la fan non ba mingi message moi est bien moi 2 3 4 personnes en bout de parce que tout comme vraiment na ce que message eza kaka na sepeli na yo mamu Christelle na sepeli na yo yebi tangu nazaki na maladie nazaki na kiné leku nazaki tu koloba bien te nakomoloba moi bien dans naoloba bien te mais en tout cas na sepeli po opesinga sous occasion wana esalinga bien na cameraman na biso Osé ngai oza mwana moko mabe yozo ngai nzambe na ngai ngai Osé na ngai Osé nakolela neti mama wana aleli papa Océan otiki ye kaka boy donc eza yanga donc nabosani message moko napesa papi Kader nga naza vie na yo oyebi place touti donc eza pamba te le mosusu
kutu babilonge nyonso to balobi bo totala na na émission oyebi bango tout ba mauna banani tout donc zala bien nasengi yo pe bolimbisi nasengi yo bolimbisi nasengi yo pardon zala bien nga pe nazala bien esengo na nga e ozala nde yo place mpe okomi kuna nakosepela donc osenga na nga mbongo te osenga no mpe eloko moko mpe te mais donc ozalaka bien quoi maswaku mpe napesi ye mbote maswaku mpe napesi ye mbote maswaku avanda na nga na mbinza tovanda na ye tovanda ne na ndako ya sango noko na nga sango ntango ye koyeba donc avanda wana tovanda na ye ti après ye kuna na ye na ngiringiri pululu bazalaki kuna pululu donc yango wana donc natanga pe quand même bato bazo soutenir nga donc Sema Mayas mobali na ye grand Jansi Mayas napesi bango mbote Grâce Nzuzi napesi yo mbote Douglas Lomé Papi Mwawa Ani Okako Bafosset donc napesi yo bambote Cardozo Nadia donc Cardozo Nadia pardon yaka na nini asaki wana pardon pene fo na lakisa eloko batel oyo donc mwasi oyo asalinga makambo moko boye Cardozo Nadia oyo atela makolo oyo loboko na awa pe ya lokolo donc Cardozo aza mwasi moko boye asalinga bien aza na Paris donc napesi ye merci mingi aza angolais donc atala théâtre na nga moko tosala ya mongonzo abi donc abandai kolinga nga forme nga pe na abi bongo kala wana mpo ani oyebisaka nga te yo te Cardozo aza mwasi ya mundele donc monika moko boye nde bango basala donc Cardozo napesi ye mbote Sylvie Baku aza na France napesi ye mbote Papa Feli ye pe aza vie moko boye aza na Paris asepelaki koedenga donc kine wana donc ye moto azopesela nga mbongo donc Papa Feli ye moto apeseli nga mbongo donc abi ti okobika ok ye pe nzoka bazalaki donc azalaki moto avese quoi batraita ye nde na hôpital wana nde ayebisi nga na nini abime yo oyebi nga te jour ntango yo bazalaki koyana yo nayebi mwasi na yo angabi eza bien donc Papa Feli donc napesi ye mbote Papa Fidèle na Mama Maggie donc napesi bango mbote ebele Anifa na Israël napesi pe mbote Victoire yoza oyebi donc na sepeli donc Idriss na Londres napesi pe mbote
Espoir Mayabu papa moko boye azape chroniqueur aza na site na ye aza na nini na Allemagne aza siko aza na Kinshasa donc ye mutu abaki keno babanda ko traiter nga na bokoko donc ye mutu donc nakendaka 2 fois kiné nake nasali kiné tina ba 12 heures nake kuna baye kosala nga kiné lisusu ya bokoko. Espoir Mayabu Poli beau-frère nanga ozala yo mo oyebi Enis yo mo oyebi na kumu ya papa kumu ye penga pe ndeka olobi bongo nde yo po ndeka ko na yo kape en tout cas mère rêvée nzoka yo po oyebi yango po tendresse pe nga tendresse mère rêvée bambote ebele kumu ya papa donc mère rêvée asala kisi mwa bokoko donc salinga bien donc na sepeli donc na pesi mbote na Michel Lukoki na pesi mbote na De Gaulle na Rocky na pesi Christian na pesi pe batu nyonso mbote na papa na mama na bango mama ya Michel Lukoki mbima mayesi donc mama moko boye aza mama moko akoli na losambo maman merci vraiment na bino nyonso bozwi libaku espace ni fort voilà merci na bino nyonso so sepela bililo pesa beaucoup merci na oser muloko mtazakila sima caméra toza na kati ya beau cadre oyo komona ngo Elifort la msusu olingo lekamo mupepe na yo eka na Elifort pembeni ya nzela mai donc so za awa oyo kama mupepe bien dire déjà oza na pembeni ya fleuve moi ici ka kopé mais bien moi ici ka ya discret ya kolekisa air na yo so oza libana mboka moye Kinshasa so ngobeta motu oye awa cadre mo bien propre classe pour ba responsable merci nabi est-ce que tu gros ça là opesanga sous chance que po nakende na Gombe kuna na Gombe po ngape wana susu na kola na Gombe na famille nanga donc po noko na tant na longwaki awa nakendaki kuna na longwaki awa na ke kuna na vandaki donc kuna nde kutu akolisa ngai tina zwi diplôme nanga ye mtu na bandoko bandai koboya ko na sala théâtre quoi mais après ti na aye kontima komi ko sepela nango donc na pe bope sanga chance ko wana pona lelo na tout succès na awa parce que bande o balanda biso bango batala so lelo que déborder moulay parce que nebi que déjà cause obsédé ba inédité so ko ba 2 heures du temps et aux ala suki to côté moya Rolanda et aux ala sous-souté merci na bande konyo so o basil baku ya Rolanda biso merci à Papine Zola miso bisika ozali na kata Paris merci à Dede Baku follow feto malaria non yo babi oza malaria te oza follow fete parce que oza na cash vraiment déjà bon séjour na France vraiment Nzambe abatela yo azala la yo osala vraiment soda kitoko mais yeba ke anniversaire petit na o eza les 19 oh déjà et ça ka bien kandenge zalaka merci na bino nyoso merci à Wivine McQueen depuis Irlande babi la reine de son roi depuis Irlande merci na yo
Merci à Damien Dimonekene Dadi, Azola Nabisope. Damien Dimonekene, on a bien Nabiso Dadi. Voilà, papa c'est un patine de Liombote Mingi, vieux Damien Dimonekene. Merci à Jules Mwamba Flat Hotel Accenti, Anna Kinshasa, depuis Rotterdam. Motema ya Maman Marie Noël, famille Mobimba, gros coucou Nabino. Merci Nabino Nyoso, merci à Dieu Diogène Azola Nabiso. Merci Nabafa Nyoso, bientôt anniversaire le 19 juin. Pour cela on kande salaka et salaka est bien. Anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà, merci. Donc, la prochaine numéro, il y a émission d'épisode d'ici là. Portez-vous bien, bye. Seigneur, fais avec moi de grandes choses, afin que ceux qui me verront puissent te glorifier à mon sujet. Tous ceux qui sont ressuscités avec Christ, leur vie est cachée dans le lieu céleste. Alléluia. Sala ya koka moya babe ya sala ya minene ya sala ya koka moya nazali frère en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Nazali sœur en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Papa yo pesa ki vision, pesa biso provision, tolingi tomonane na miso. Esika maele ya bato esukaki, yayo ya ebandi, salela biso ya minene. Esika maele ya bato esukaki, yayo